Mbote ndeko balandi lelo tozali bongo le 12 avril 2024 tozali kokundola 65e anniversaire wuta mama Mwiluki Awanga Nzitani apesaki bakarte na bateyi ya yambo ya lingomba ya Kimbangiste. Nde kilte monene ezali kosalema lelo na mboka nkamba eluselemi ya sika mpona kokanisa mokolo mwango. Na kotika bino bolanda maemaso mazali koleka na nkamba eluselemi ya sika na mikro ya Papa Landu Afonso Tolanda.
nene kisidi yenu solana bana babe arudi dikomulu falame ele afina masejeno kasi bozemo azele saluta nene kisidi yenu solana bana babe Sedeno, pasi kozimo wazimoka. Saluta ngene kisidi eno, nuzola na bana bame. Kaludidi komulu falwame, ngele ya fina masedeno, pasi kozimo wazimoka. Nene kisidi yeno tuzola na bana babe kaludidi komulu falwame ngele ya fina masedeno basi koziko wazingoka saluta nene kisidi yeno tuzola na bana babe ngele ya fina masedeno basi koziko wazingoka luto mazola na bana bame ngele ya fina masedeno ya kala kipovela keno luto mazola na bana bame ngele ya fina masedeno ya kala kipovela keno yemulombela mao Ulangenda bana bame basi koziko wazingoka Ulangenda bana bame basi koziko wazingoka luto mazola na bana bame ngele ya fina masedeno ya kala kipovela keno luto mazola na bana bame ngele ya fina masedeno ya kala kipovela keno yekululombela maoto unyambula ngenda bana bame basi koziko wazingoka unyambula ngenda bana bame basi koziko wazingoka
botikana kende banananga wete mokano mokatama botikana kende banananga wete mokano mokatama olingana banananga nakepene ya tata nazala molobelinga bino olingana banananga nakepene ya tata nazala molobelinga bino nasengela bino maye mazali botikana kende banananga wete mokano mokatama botikana kende banananga wete mokano mokatama
Ya tata Mwanda Velela, Papa Simon Kimbangu Kiangani Kientete, tuvutola funde funda dia motondo, munankebo utukebele tuko fukumvimba. Papa Simon Kimbangu Kiangani ututangi dutala masomo ututangile talwende mamu ilukia wanga ngudia nkenda ngudia bana. Ngeya mama wa mwana mpasi mfulama kumetatu ya nana mwana tombole di bundu yako. Dia kituka vifuluki yake diena. Wotu tarili mamu ilukia wanga. Betu tubana kaka pama utulongila nje munganchiko. Papa utuvana kaka kanshi bufumi bwebeno. Kanshi mnakutulwakisa papa betishitwa kalaba vele lafananti mami wangeye. Idina tata Simon Kimbangu Kiangani ko vila kani ku papa kuntia ko yo Kongo mpasi yo nzonzi menga mabana babati metibungu kwa fuku yo mwini Kongo Angola Kongo Kisasa Kongo Brazzaville Afrika Europa Amerika Asia Oceania mononkumbwa se ye mwana ya tata Mwanda Velela Oye sumwa na Davidi uweke na monoidi langa tinggalala iuto banga mesomafwa yamuna. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu Baba yetu, Bwana wetu Yesu Kristu, na wewe Baba Roho Mtakatifu, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa, uko Mungu wetu wa kuita na kuitika kila sana kila wakati. Uko Mungu wa manabii na manabii, Mungu wa mitume na mitume, Mungu wa vizazi na vizazi. Simon Kimbangu Kiangani, patron de la 4e génération. Njowe Papa Simon Kimbangu Kiangani, le roi des rois, Nzambe ya tua kare ya sir ya uzima, Bwana alioaidia wale wanaomupenda. Njoo unatufundisha saa zote, kila sana kila wakati, paka changement ya mentalite na comportement. Ya manyumba, ma centre de santé na hopitaux. Na ukeme magonjwa katika mili yetu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, utupatie maisha marefu, tupate kufanya kazi yako na kanisa lako lipate kuendelea mbele. Tunasema mama Mwilo Mariki Awanga Zitani Asia Longi Mokili, une femme douée de sagesse parmi toutes les femmes ya kati ya Mokili Mobimba. Mwana na uluzi wangetwi dowiza watubuluza mambo mengi enzampa gakwana yena munankumbwa ngese ye mwana ye Mwanda Velela tata kisorokele lukelo shanga tata da lungana Kiangani Salomon tata da ngenda kuntima Joseph beno mumosi tata Simon Kimbangu Kiangani
ngeunzambi swanga umeso mabantu nchitule ndivuva widi malombele mama widi malombele tata ndinga za honso nongewa yidi kazo mahonso no wawanga mono fafala kamwana ako pensololo mpasina nangu na ndinga kwa wena maketo masakidi kimbala kisakidi enchitule ndivuva vraiment on ne peut pas tout citer mais tout l'homme, papa, comme tu es le maître de l'univers, et comme tu es notre créateur, et comme tu es notre intercesseur, tata simoki maukiangani kutuvila kaneko mukimfumukia kula luvamu mukatuka dibundu tula luvamu munsizeto mpasi ntsilu zako toutes les paroles que tu nous donnes papa, tout ce que tu nous promets bika ba yilama bon subana bunene bon kumbwa tulomele boka kama na kumbwa ngese ye mwana ye mwanda velela amen. Tolobaki papa révérend Francisco Casemiro belema pona bojuma bonza. Uma vez mais, por causa da
que enchamos de mantimento a vossa casa sagrada. Por isso, os teus servos, tuas servas, que também são teus ministros, filhos, tiveram vontade de depositar nessas bacias das oferendas, mas não podem. Muitos deles ainda estão apanhados nas garras de Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje até a consumação dos tempos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. na kombo ya tata mpe molimo santo na bandeko bayaki retard totanki na mokanda mibale ya Moïse. Exode 21 à 17 esika totanki mibeko zomi ya tata nzambe nde esika be toleka na mikanda mibale mokanda liboso mokanda ya Hébreu chapitre 11 verset 32 à 34. Mkanda wa ebele yo kapuka 10 ye mosi nzele 30 yezole na te 30 ye ya. Hébreu 11 32 34. Référence na biso na mokanda ya kaka ya Hébreu chapitre 10. Hébreu 10 35 39. Soki tozwi tokotanga na mokanda ya Hébreu na chapitre 11 verset 32 à 34. Na kombe tata mpe molimo santo moto makomi elobi bondimi naloba lisusu nini nazali na ntango te mpo na koloba makambo ya Gédéon, Barak, Samson, Jephté, David, Samuel to ya baprofete. Mpo na bondimi na bango babotolaki mabele ya bikolo mosusu, bakomaki batambwisi kotambwisa bamboka na bosembo, bazwaki bolamu oyo nzambe alakaka bango, bakangisaki minoko ya batambo, babomaki moto ya makasi, babikaki na liwa ya mbeli, ba oyo bazalaki na maladi nzoto na bango ekomaki kolongono, ba mosusu
balakisaki makasi na bango na bitumba mpe balongaki bango na ebele. Na komba tala Molimo Santo, amen. Tobondela. Muzola kwa seye mwana tata mwanda vile. Nzambi ya ndongo tukutondele. Beto tu bantu ngewo nzambi. Salukiako bantu bafutikio sala. Kamintiko ngatu bibulu kansi beto bantu bankami masumu. Mwana nkumbwa seye mwana tata mwanda vile la, amen. Na kombi ya tata mwana Molimo Santo, totangi mikanda mibale. Totangi na mukanda ya mibale ya Moïse esika tozwaki mibeko zomi po tatanza pesa ke pa ya Moïse ezali biso batali boso tozwaki yango toto yoki yango ezali na ba mabota musu bazwaka ngo liboso toyebi ete koko Adamu na Eva bazwaki balongaki te pe ba musu balandaki na sima yango wana tata Molimo Santo ntango ayene keke ya mine oyo azobeta sete abengango bokoko ata toke pa ya leta mibeko esali ata nake kozwa bozwi epai ya nganga kisi nganga apesaka toujours mobeko mpona ozwa elonga na eloko ozali na yango besoin ata nake ye epai ya nganga alobi na ngai zwa bake oyo mwana na yo asimba yango te tozwa eloko te na sa mbeto mwasi no amona yango te nga mpe nanda kosonda ye na kopesa epai ya mwasi nanga mabe ekokombolaka sa mbeto na ngai te to garde robe na ngai oyo kofongolaka yango te mpo na yebi ete elike na ngai eza na eloko oyo batiaki na kati ya ndako wana soki mokolo na mwasi akomboli esika wana oyo opekisaki ye soit azwi liboma soit yo ozwi pasi pamba te mobeko ebukani yango na mobeko papa Simoki Mankanga alobi ezali bokoko po tokoka kolonga apesi biso mibeko mokolo mwa lelo tokolobela mobeko ya mokolo mwa yenga balobi na biso totosa mokolo ya yenga po ye Nzambe ye moko asalaki 6 jours ya mosala 7e jour apemaki po atala nyonso oyo ye asalaki abinisa mokolo yango akomisango mokolo ya bosanto apesi epai na biso tokumisaka ye tosanjolaka ye mapekiso ezali na mokolo ya dimanche mondimi nyonso papa Simoki Mango ayebi yango tosalaka mosala te tosalaka bavoyage volontaire te soki koso ya liwa to maladi ya pasi to likambo ya grave te oza na droit kosala voyage te po urgence eza te soki mopaya moto akomi na ndako brusquement te ke biloko ekoki te ya kokolia oza na droit kosomba te naza na droit koteka te tokendaka bilanga te mpe bongo na bongo donc eli mokolo ya bule tokumisa yango tosantisa yango nkona yango alingi ndenge wana alobi bokoko po tozwa nguya soki nakokaka kotosa mokolo ya yenga te nalobi te ngai nakokolia fofo malili te ngai mpenza biloko malili ekosimba te ngai mpenza antuka na moto ya koni moyen te me nasala ata makala nakota ata na resho po resho epelisaka nango moto emilinga te nazali kobebisa so toke na mokanda ya Exode 31 verset 12 à 15 okomona balobi na biso oyo nyonso asalaka mosala na mokolo ya yenga bakoboma ye mpe kombo na ye ekolongolama na buku ya molongo ya bana ya Israele ngai munabukaka mobeko mokolo ya yenga na mibomaka deja mpo nakanisaka ete Nzambe amonaka nga te bato bamonaka nga te nanambaka na nga na resho nateyaka na nga na mayele nasomaka na nga na mayele nasalaka na nga nyonso kosala mokolo ya yenga bamonaka nga te me na molimo Nzambe asalongola ngai kombo na buka bana ya bakimbangiste soki kombo na ngai elongo na buka bakimbangiste na mokolo na Nzambe akowanga na nga mpo ayebi nga lisusu te nga moko nazali komiboma nakomi lokola moto alami biloko atia yango poison azolia ye moko poison na ye toleki na mokanda ya Hébreu mokanda ya bahébreu na bango bakomaki yango bazalaka na badoute moto akomaka ngo ayebani te mais soki tolandi style ya ekomeli emonani ete ntoma polo moto akomaki mokanda yango Samuel, Samson, Barak, David
Gédéon toyebi moko na moko basalaki misala nini ya makasi bazaki na épreuve nini batraversaki pe nini bazaki comme elonga pa bazaki na kondima babiki na bambeli babaki na minduki balongaki na nyonso bazaki na comme épreuve pona kondima bazali bilombe ya kondima lelo likambo yango tovandeli awa pona ekaniseli ya mama mwili kawanga nzitani mama mwili kawanga nzitani mwasi ya papa Simon Kimbangu molongani na ye akangamaki na likambo yango anyokamaki basalaki ye torture morale pe torture physique po abetamaki batiaki ya résidence surveillée moto akokabela ye te akoki mpe kosala bilanga te siko akobika ndenge nini na bana akoteka te akosomba te akosala bilanga te azalaki na pasi ya koleka kasi lokola ayebaki ete azali na likambo azali kozala na liboso oyo balakelaki ye abatelaki likambo yango alembaki te abatela ye kondima kati na papa Simon Kimbangu abalaki pe te abalaki lisusu te apengaki na likambo moko te papa Simon Kimbangu alongisaki ye vi ya pasi makasi bana ya mike bakende koteka po ye moyaka eteka eza te bana ya mike papa dangenda bake koteka na papa mambanza na ntimanzi ya koteka bandika metango bakokoma kuna mundele azobenga na bana wana akosoma biloko na bango te ilifo mutu musu aza biloko anatekela bango po basombela yaya na bango mwa mungwa basombela yaya na bango sukali ye avani na ndako kolata ya pasi kolia ya pasi nyonso ya pasi tobungi histoire mama mwili tena pasi oyo amonaki kasi alongaki abatelaki kondima azalaki mondima papa Simon Kimbangu ya liboso kondima wana nde epesaki ye pouvoir mpona kata kondima abatelaki mibeko nyonso bapesaki ye apengaki na mibeko moko te azalaki na nguya oyo esalaki ete na mokolo malelo le 12 avril na 1959 akoka kopesa bakarte lingomba ya bate ya liboso mpo lingomba ekomaki monene effort ya nzoto te effort spirituel mpo tokolonga na nzoto te tokolonga na minduki te tokolonga na mambeli te tokolonga na mabondeli azalaki na mabondeli makasi mpo abondela ayamba bato basola bakokengela bayiba mingongo ezeuta wapi me akobondela kaka akobanga te nzambe azali kozwa bango na sanga papo na ye bazoluka bango bazomona bango te mama mwilo alongaki abimisaki batei ya liboso asakolaki na mokolo malelo ete kelasi ya makambo ya nzambe ya monene kozala na kati na Yerusalemi lelo ekole biblique ezali wana eboti ekole de formation des pasteurs eboti ekole des missionnaires eboti lutendele eboti makambo ebele ya kitoko mpona kondima na ye soki abebisa toyebi te elinga kosuka place nini kondima ya ngai kondima ya yo ekobota mpe mbuma eske natosaka makambo mike oyo papa apesi biso lokola mibeko mpo tozala mpe na nguya oyo tokotambwisela mpe lingomba na 3e république ese kombo na ngai basi balongolaki yango te na liste ya bato wana balongoli bango kombo na kati na ligne ya bayuda na ligne ya bakimbangisa kombo na ngai elongwa te so kombo na ngai ezali kuna te nakosala na ye ndenge nini mpo na mise en place ya sika nazali na kati kuna te nga moko na milongolaki kombo nalingi kotosa mibeko te oyo bapesi biso bokoko nalingi yango te nakotambola na ye elongo te mama mwilo alongaki abimisaki lingomba abimisi banganga nzambe le lingomba ekei mokili mobimba pasi mpe minioka amonaki andimaki yango aboyaki te toyokaka na sango miso tomoko vivre yango ekozala na biso pasi me toyokaka kaka bahistoire soki jeteki asali théâtre totala mwandamba baextrait oyo atiaka na pasi ya mama mwilu eza na biso pasi so okei kaka awa na madinga toke kaka awa na tade esika akotaki na libanga wana zemi na bana oke na ndimakinga mpe akendeki na bana ndako eza te me andimaki aboyaki te
lelo likambo yango epeli moto na mokili mobimba. Mama Mwilu Kiawanga batangi comme nde batangi Jephté, nde batangaki Samuel, nde batangaki David, ye pe komo na ye tangami. Mama Mwilu Kiawanga alongi mokili. Mwasi ya lokumu. Une femme respectueuse. Azalaki na mbeba te. Azalaki mwasi ya ndenge mosusu. Une femme distinguée na monde entier. Est-ce que ngai yo mondimi nganga nzambe tozali na kati na kolanda matambi wana pole yeto yepo na ekaniselo. Tata Molimo Santo alobi na biso alobi fini la récréation. Totambule ne tolingi kotambola, toboyi mibeko, toboyi bokoko, tombengi bakimbangiste, bakroyant Papa Simon Kimbangu. Kasi na mobeko totamboli ndenge tolingelaki. Papa lobi soki bana bake na récréation, makelele ezalaka mingi, mwana kosala je alingi kosala bamosusu bazobunda, bamosusu bazobeta nzango, bamosusu bazobeta silikoti, bamosusu bazobeta bale, bamosusu bazolia. Mais soki ngonge beti kaka, mwana azalaka na kimia. Kimia tango ye récréation esili bazongi na molongo, bazongi na discipline. Enseignant asimbaka film mpona kopesa fimbo ne pa ya bana oyo bakodéranger. Tata Molimo Santo asimbi fimbo na loboko na ye po abeta biso bato kosala dérangement après la récréation. Lingomba yango oyo mama Mwilu amonelaki pasi ebimi libanda. Totambolaki lolenge oyo tomonaki ya kotambolela. Kobanda biso bandimi ti likolo kasi lelo oyo récréation esili. Ngonga se ebeti tozongi na molongo po tokota na kati na classe. Soki kombo na ngeza na kati na registre d'appel te na kokota na salle de classe te. Bakoboya ngai. Soki na koti na kati na classe na mobulu na goigoyo na zaki na récréation bakobeta nga fimbo. Alors fimbo ne ozana ngai pasi. Po fimbo ya Nzambe epesaka liwa. Tomilengele po ete tokoka kozwa oyo ya mutuya oyo tokotelaki na lingomba opo tokotaki ya poto bikisa milimo na biso. Ba Jephté, ba Samuel, ba David, nekeke ya kala, balongaki pe na bondimi na bango. Biso pe babengaki biso poto ndimela. Tondimeli Papa Simon Kimbangu. Toyaki na kondima, totosa mibeko, totosa bokoka Papa Simon Kimbangu, poto kwa kosangola oyo wana abongiselaki biso. O Mama Mwilu, so lelo ngome komi boye po atosaki. Po andimelaki asimbaki bondimela na solo. Totosa, potobika. Nde na mokanda Hébreu 10 na 35-39 kuna balobi na biso boye. Ezali référence pona kolenzela kamtotangi awa pola zile koleba na biso boye. Alobi sikoyo botiaka ka molende pona yango. Pona yango moto ekozwela bino lifuta moko ya monene. Bobele soki bokangaka mitema nde bokokokisa makambo Nzambe alingi. Pe bokozwa bolamu oyo ye alakaki. Pamba te ekomama boye. Etikali moke. Kutu moke penza moto oyo asengeli koya aya. Akowumela te. Bongo moto na ngai oyo akomi bosembo pona bondimi akobika. Kasi soki azongi sima na kosepela na ye te. Biso tozali bato ya kozonga lisusu sima te poto bunga. Kasi tozali bato ya bondimi po Nzambe abikisa biso. Ezalaki na bayuda ya kala lelo Papa Simon Kimbangu ngani alobi na biso tozonga lisusu sima te. Olobiko ekomi pembeni. Alobaki mokola dimanche tongo setani. Lebe alobi récréation sesili. Alors tokone kozonga sima tokozwa te oya bongiselaki biso. Biso tosi toyebi nyonso. Toyebi bokoko, toyebi mabe, toyebi malamu. Toyeba kososola kokabola yango tosalela malamu po tobikisama. Bondimi
mama ya likambo bondimi bilombe ya kondima ya kalababika ki biso pe tuluka tobika po tokoka kosepela na kombo na Nzambe Tata Mwana Molimo Santu. Amen. Totelema tobondela. Unkumbwa seye mwane mwanda vilela tate na mazulu bika nkumba kia jitu saki mfumika kukiza luzola kulapanga vantoto bonso muzulu utovanda kalumbu utuyambulila nkanu mietu bonto tutuyambulanga bantu anda kutusaditi kutalanta bamumbo kumuniko kansu tuvuliza mumbi kadikitini kiaku ngolo nkembo luva mumu na nkumba ngiseye mwane mwanda vilela. Amen. Tosengi nzema. Sumbonga ya samuna mukosofulu ya natayo écoute-toi ekumbwai sumbonga ya samuna mukosofulu ya natayo samuna 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 ekumbwambu luzi ya samuna 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 ekumbwambu luzi ya samuna wau twatumwa tasalo wao mukoso mpasi twazizila wau twatumwa de trois wau twatumwa twasalowa mukoso mpasi twazizila samuna 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 ekumbwambu luzi twa samuna 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 ekumbwambu luzi twa samuna. Mwana yetata mwanda venila ulombele kwa bampangise to lwa tutela mana beto pangise no toluvana kiambote faki
bika twakubike no moko twavana mphangiza yetu kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela mphangiza yetu lulendele kono fwana nkanda nzambi yandifo ovo ntinu seba woti kakatusisila nkunako beto mpe tukutufuana na ye Sodoma tukutufuka bontsongomola kansi beto tubankwa nsambo ekumakadi tata mwanda velela kaiza yani mosiko wayiza yenlwengi simyani twena kintwadi yeminlwengisi myatata mwanda velela vakati kwa bau thangu za wonsono mukuma kya mbinda manu ya kisalu yena yetata mfumo nlongo mfumo dibundu ufilanga mosi mubalmin lwengisi itata mfumo mbanza bakalanga lukufi thangu za wonsono pasikisi songa zizi kya tata mfumo nlongo mfumo dibundu tulombele kwa minlwengisi myatata mwanda velela lwa tutela mana beto bana beno taluvana kyambote faki twakubike no moko twavana mbote ya luzito kwa minlwengisi myatata mwanda velela munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
kutofanya sedito tata mfumo mbanza ito bana bakutokulombela bakafulu watosikilikiza tusama entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwange tata nzambi wasi yountwadi wa tata mwanda wa vilela mbika wa kwa masikilanga muna yetu tukawa ya kwa yelevu se ye mwana tata mwanda wa vilela. Amen. O kombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo solo lelo ezali le 12 avril ndenge tolandi na matei na biso mayema lekaka na 1959 oyo ya yambo amuilu apesaka bakarte na batambolisi do balongi batei oyo baponamaka na tango wana batambolisi to batei oyo bakopesa maboko epai ya tata molimo santo na nzoto na ye ya mibale ya papa Diangenda Kuntima. Lelo yo ezali lokola rappel mai mazalaka 1959 oyo l'an 2024 le 6 avril tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge toyaka tango nyonso na bafete na biso tosalaka bafete na biso le 6 avril e lelo yo na le 12 avril banda lobi na le 11 avril akotisi biso batambolisi na lokuta kana. Donc oyo ezalaka na 1959 ezalaki batambolisi alapaka ndaye na miso ya mama mwilu ndenge bazwaka bakarte na bango kolobete banda lelo tomipesi na musala ya tata molimo santo tobosani maso oyo ya bonzoto tobandaki kosalela tomipesi mobimba na maboko ya tata nzambe oyo azali te tata molimo santo papa Diangenda Kuntima e lelo yo na papa Simon Kimbangu Kiangani na esika wana biso batambolisi tososola malamu na engagement oyo tozali kozwa epai ya tata molimo santo ya kotambolisa bapate na ye oyo leso monene tozwi mpe na mokolo ya lelo na 1959 na le 12 avril yango nde papa Diangenda abimisaka likambo ya kosala ete mama mwilu
apesi ye mosala ndenge bayokanaka na papa Simon Kimbangu ke ntango wana soki ekoki pesa mosala na papa Diangenda, mosala okopesa ye simbisa ye mvwala lulendo. Nde mama Mwilu asimbisaka mvwala lulendo epai ya papa Diangenda kontima pour dire eke mosala na yo yangoyi. Pe na le 27 avril na 1959 wana mama Mwilu atiki biso pamba te atika papa Diangenda kontima asala musala na ye ndenge bayokanaka na papa Simon Kimbangu. Toyebi histoire mingi na 5 mois na 1989 tango bapapa bazalaki awa devoir ezalaka na Lingomba eke badate nyonso ya Lingomba il faut ezalaka na culte spécial awa na Nkamba mpona nini koyeba bokoko koyeba malamu histoire ya tata Simon Kimbangu. Na tango na toyebi malamu histoire ya tata Simon Kimbangu, mama Mwilu na bamvwala musatu nde tokoyeba ndenge nini tokotambulisa na kimia Lingomba ya tata Molimo Santo pwete tokoya na ba RRT. De papa Diangenda alobaka ete mingi toko neglijaka badate oyo ya Lingomba, mais soki tozali koneglige yango ezali mpasi. Kanisa badate ya 1921 kino tango wana na 1989 na badate na mikolo oyo ezali koya torekelaka badate historique ya Lingomba. Papa Diangenda na mukolo wana solo aboyaka kosimba mvwala lulendo, me tango aye kokanisa wana kokoma na esika wana tango wana papa Diangenda azali na Kananga na tango wana Lulwaburg na le 4 avril papa Simon Kimbangu na 1951 papa Simon Kimbangu aye kokuta papa Diangenda kuna na biro na ye ya leta ya musala koyebisa papa Diangenda ke tango nanga esi ekoki yaka kuna na Lubumbashi esika ngai nazali na pesa yo mitindo ndenge nini okomemela mukumba oyo ya Lingomba. Papa Diangenda esalaka ye pasi papa nakokoma esika yo ozali ndenge nini pamba te naza mutu ya leta yo ozali prisonnier ngai mpe nazali prisonnier malgré naza kosala na leta. Papa Simon Kimbangu ye moko amonanaka na gouverneur Petion oyo abandaki kosala na papa Diangenda oyebisa ye ke pesa autorisation epai ya mwana na ngai Diangenda aya kotala ngai na prison esika naza na Lubumbashi. Alors gouverneur ayokaki motema pasi alobi ndenge oye komonana na ngai spirituellement kutana kaka na mwana na yo Diangenda oyo biro na ye ezali pene na biro na ngai wete oyebisa ye. Papa Simon Kimbangu alobi ete
ngai natindi yo osalela ngondengwana senga autorisation na bakolo na yo na gouverneur général kuna na Léopold de Ville na ntango wana po ete apesa yo autorisation pamba te bino ndenge bokangaki ngai bozalaki to bozali batémoin ndenge nini histoire na ngai ezali kotambola awa mpe naza kopesa mosala na mwana na ngai ya ngenda esengeli bino mpe bozala batémoin ndenge naza kotinda mwana na ngai asimba mosala na ngai solo mikanda wana esalamaka ndenge wana pamba te ye gouverneur ya Kananga abengaka gouverneur général na Kinshasa gouverneur général mpe na Kinshasa alobi wana eza na compétence na ngai te malamu toyebisa ye moko mokonzi roi kuna na Belgique pwete apesa ordre yambo ye gouverneur central abenga roi kuna na Belgique Papa Simon Kimbangu ayeko mona na kuna na roi koyebisa yeke likambo ona gouverneur général na Léopold de Ville aza kosenga yo ngai moko natindi likambo yango esalama ndenge wana roi abandaka mbala moko apesi ordre nyonso wana mikanda ezali na maboko ya Papa Simon Kimbangu Kiangani mpona kolakisa eke mosala wana ye Papa Diangenda azwaka na maboko ya tata na ye ezalelaki ndenge wana nde mokolo oya le 4 avril 1951 nde yango wana kuna na Kananga ezalelaka ndenge wana mpe bayaki kopesa mbala moko autorisation officielle na Papa Diangenda signé par le gouverneur oyo azalaka na ye akende bakutana na Papa Simon Kimbangu na Lubumbashi kasi bazalaki kaka na kobanga na ndenge nini makambo nini bakosolola tata na mwana nde bapesaki insistance a partir ya roi kuna na Belgique eke esika Papa Simon Kimbangu bakosolola na mwana na ye bozwa en intelligence dona mayele sans que Papa Diangenda ayeba mutu oyo ayebi Kikongo comme ça ayoka makambo nini bakosolola entre ye Papa Simon Kimbangu na Papa Diangenda esalamaka mpe ndenge wana mpe interdiction banda mokolo wana eyaki kopesama eke na Lubumbashi na ntango wana na proche ya Papa Simon Kimbangu mutu nyonso azali oblige ya koloba kaka na Swahili balangi mosusu ekoki kolobama te mpona koyeba ndenge nini Simon Kimbangu makambo nini bazosolola na mwana na ye Papa Diangenda kontinu makambo nyonso wana ya ngondo eza kopesa biso makasi ya kotambolisa lingomba makambo nyonso wana batémoignage nyonso wana yango nde eza kopesa biso makasi ya kotambolisa lingomba kaka na 1951 wana nde le 4 août toujours kuna na Kananga nde Papa Simon Kimbangu ndenge bakotangelaka biso ete alakisaka Papa Diangenda vallée des jeunes
oyo bakotambusa papa diangenda akotambusa oyo tozali ke biso nde toza kotambusa be toza na kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu yango reconnaissance ya mokolo ya lelo ezali ndenge wana ete mama Mwelu apesi bakarte na 1959 wana na le 12 avril pe asimbisi kawa lolendo epai ya papa Diangenda nde maso wana ndenge esalamaki na mokolo na lelo papa Diangenda azalaki lisusu na hésitation te na ebandeli kobanga ezalaki na ye soki totali na maloba na ye papa Diangenda esika moko alobi mama ozosala nga likambo boye papa Mfuma Mbanza papa Dialungana azali wana ye moto akendaki kofanda na lukengo pendant 4 ans mpona kokengela Voila Lulendo ndenge nini mokumba wana eya pai na ngai ye azali mama Mwelu alobi te ngai tata na bino papa Simon Kimbangu nde alakisaki ngai ke ezalela ndenge wana papa Diangenda akendaki kobenga papa Mfuma Mbanza papa Dialungana mbuta tala likambo mama aza koyebisa ngai papa Mfuma Mbanza tali eske penza eza mpenza ndenge wana tokende bakomi na mama Mwelu ntango bakomi na mama Mwelu mama Mwelu a posé question epai ya papa Dialungana kiangani eske oyebi likambo oyo te papa Mfuma Mbanza papa Dialungana nayebi yango ekasi sikoyo pasi eza wapi nde papa Diangenda ayaki kondima kosimba mpe kozwa pouvoir nyonso wana yango koloba ete nzela oyo tozali kolanda ezali ya solo ndenge papa Simon Kimbangu kiangani alobeli yango ete tolanda bokoko ya tata Simon Kimbangu kolakisa ete manso oyo mazali komonana manso nazali kosalama na kati na lingomba tozonga nanu nsima na batata esalelaki ndenge nini yango nde mwa likambo tobakisi na likolo na mokolo na lelo oyo yango toyoki komunike awa ke soki tobimi libanda nsima honneur tokozala na ntinsani ya batata na bamama oyo bapesi biso ya 20 minutes ntinsani na biso wana elakisi ete ya biso banganga nzambe ya batata pe banganga nzambe ya bamama tokotala banani oyo bakolonga paseke oyo mokolo oyo mwa lomeya wana ezwamaka yango tokozongisaka epai ya bino banganga nzambe oyo ekosalaka mpe misala oyo boza na yango ya botongi Yelusalemi ya biso banganga nzambe mwa ntinsani wana tozali na grand devoir ya kobongisa babatima na biso oyo ya ekole biblique babatima na biso ya ekole biblique kino lelo oyo nanu ekomi na niveau wana te oyo bapapa ndenge balingilaki yango na le 12 avril 1959 wana ye moko mama Mwelu
yango mpe alobaka ete kelasi monene ekotongama awa na nkamba mpona banganga nzambe koloba ete ntango baza kopesa yo charge wana ya kotambusa bandimi ya tata Simon Kimbangu, il faut olekana na formation ya école biblique po ete ozala makasi ya koyeba likambo ya tata Molimo Santu. Toza na devoir monene biso banganga nzambe kolakisa ete kobanda na bakengi ti na niveau ya pasteur. Ba représentants, nous sommes aussi des pasteurs. Yango mituna mingi ekoyela biso na likambo tata Simon Kimbangu. Soki toyekoli yango te awa na Yerusalemi ekozala mpenza mpasi. Mituna mingi bakotuna yo soki oyebi te eza na mpasi. Surtout na période oyo eke monde mobimba baza koluka histoire ya tata Simon Kimbangu. Ekozala histoire teke oyo toyokaka, mais faut tozwila yango na source awa. Source pamba te likambo na ye ebandelaki awa, makambo nyonso nde esalamaki awa nde eke na mokili mobimba. Kolakisa ete mwa ntinsani wana tokosala tokobongisa makambo mingi oyo ezange na école biblique. Mwa likambo tozalaki nango nde yango wana, mama na likambo ndenge kaka batata batikelaki biso bolingo mibeko mpe misala onkombo tata mwana mpe tata Molimo Santu. Amen. Ika twakubikeno moko twatonda lusiamu sututambuli kwa sedieto munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela.
biso batei tozalaki disere ene bato bazalaki na po kasi lokola yo ozali olingi biso mpona yo tokoleka balobi esalasenga na mama oyo ezalaki biso nde bato tozwaki makala yango wana biso batei tososoli yango totelemi oyatatanzambe na mokili mobimba toyite maboko kopamba te nsima ya fleur toyiteka na babiso po ete biso mosala na biso topata sango tina biso isika nyonso kotina biso alakoka kutukumbuka yekomaka te biso tolingi tokende po ete tokende kopata sango ya tatanga mosango soki avandeleli bakilase tozalaki batokoki pamba te totangi yango na mokanda na tata nzambe na Matthieu chapitre 11 mwa moke tozalaki na yango po ete pourkui pas biso nyonso tobengami basali tokoemboite le pape po ete topesa lokumu ya tata mwana mpe tata molimo ndenge to tulombeleli Tata polisi oye. Merci. Nous y allons frère. Nous y allons pigeon. Nous y allons même. Bâtiment qui va le faire. On fait merci. Mais la capacité Maye oyo tuvika kakatale yaroka nakutokoba bivuga kakatale tuvisi kuyokoba kakatale tutatamulimo pa Lakini oye tokokusabako totona bano bayatana biso okoma yatata mwana katata mwana okoma yatata nyamwana katata mwana lakini bibi sabana leo na
commandement. Il y avait 12. On plaçait musique, l'ordre. Mozola kwase ye mwana itata mwana bekine kitole moteka saya kati uno kisemu mukane komedi kilungu tata mfumanongo tata mwana bele hapo nitapa pale ngena kutima katambo la tusanu yote kanu dilike mama mwiru kilungu pe beto sanibia tete tosongwa magenda kongolo yemaga bidibu olongubalo itikenu mupe mama mwinu wagobanyo ngatu mukikula wadogo mikwiza kuntwala tamuna kemo yositos tusanini pesa ngotamu ifwe pasipota kwamana beti beto tuvamana ya tuvamana na ibeto wena ye mosi mubeto Uza Yesu Yesu Kristo yo sola kwa nenda dhambi wase yo utwadio panda wavelela bika wakwa masikira nga munaye tukora kwa yeye se ye mwana tatamana wavelela amen.
Matondo mingi na kanisa biso nyonso tolandi. Mateya pe papa André Mbenza, conseiller direct ya tata mokonzi ya bule na bokebi nyonso. Tokomi na suka ya programme na biso, soki bolandaki biso na bokebi nyonso. Tosungamaki na ekipe ya Masolo Kimbangu TV, nde na micro wa bino ndeko mama Fifi Ndongala. Botikala malamu, tomona na mbala sima. Merci.